Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Différentes délégations. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la République, affectueusement appelé Wabé Lurango. Alors voilà qu'il a plu au Togo de pouvoir venir consoler la famille. Voilà, l'artiste et musicien, bande à chante. Prière rapidement. Papa Siro, Tirango, Yosué Jésus-Christ. Atokutani awa pour la cérémonie, Monsali na yo, gouverneur Yamboka. Nerombo Kokia Kiti, Yamotopeso, merci Jésus-Christ. Totiki déroulement nyonso, ya cérémonie Oyozoleka. À titre de rappel, vous savez déjà, de la mort que samedi prochain, pour être enterré aussi. C'est vrai que Wabé Lurango, Mazaki, au Batouné Soyé Baké, dans le Waki, et puis la Kinshasa, on a voulu compatir dans Boko, il y a tout, il y a la boussole. J'ai bien fait une minute de silence à sa mémoire. Pour Ezoya, samedi pour Ezoya, c'est le 9 janvier. Alors, donc, Pesa Maloba, na mokonzi ya ville ya Kinshasa. Je vous en prie, Excellence. Tozali kokoba ko loba na Nzambe merci parce que ye aza maître ya temps pe aza maître ya circonstance. Voilà, tango apesa ye biso vie wabelo atuna ye mutu te pe aza na ntina ya kotuna mutu te mpona kozwa ye parce que ye nde mokonzi nde Bible elobeli biso na ba moment oyo esengeli na biso kaka kolobaka na Nzambe merci. Présence nanga awa eza na ba volet ebele, volet ya liboso eza ya famille. Vie Wabelo, c'est un grand frère pour moi. Vie Wabelo, c'est un idole. Vie Wabelo nde bakinois tolobaka parmi ba grand prêtre oyo ya blague te na kini. Ba grand prêtre oyo ya blague te na Kinshasa. Nga ba parmi ba souvenir on a ko garder pa na ye. Ce qui toko za la haute, c'est un vieux qui a beaucoup contribué parce qu'à l'époque tant nga bazo benga nga empereur, ye bazo benga ya empereur. Tant bazo benga ye chant d'Iran, nga bazo benga nga Ayatollah Khomeini. Et je me souviens quand vous viez masumu de Brenda a benga inga ina vie na unga busta pona to solo la ye ayeba iteke nga pe na mu Congo. Abi me petit on a mona ke lokwa mungala me nzoka za na ye petit na nga chabwala. Donc voilà. Donc il vient et puis récemment tant on a 2006 dans l'équipe député Mutuali Bosso a benga inga pona o féliciter ngai vie Wabelo. Na 2011 tant on a l'équipe député Mutua benga inga liboso pour na féliciter nga vie Wabelo. Na 2018 tant on a l'équipe député Mutua benga inga troisième personne a benga inga na butu vers 1h du matin pour féliciter nga vie Wabelo. Et tant on a l'équipe vice-gouverneur, il s'est déplacé à Yeti na hôtel de ville
pona kopesa nzambe monsieur. Je me rappelle hier tu mutasambela ina bureau na ngai et akoma iko yaya. Donc c'est vraiment un grand frère. Nazo garder ba témoignage ya parcours na ngai par rapport ya oyo ye akoyi ko sala biso. Un grand mécène aussi de la ville. Et so ina ye maintenant non comme membre à famille mais comme une autorité. D'abord un élu à Kinshasa. Vieux Abelo c'est parmi bateau yo ba encourager bateau ba pesa bateau goût ya vie. Ba vieux Abelo mutu mo ko lo baté. Voilà. Donc il y a qui grand prêtre alors il y a blague. Bateau ba les ka qui ne pas na ye ba ali. Ba o ba lia ki ba mela ki ba ali. Donc biso tout to les gars il pas na ye parce que ezaki azaki le quoi chemin. Voilà. Obligatoirement au lingo lingate, il faut les gars pas vieux Abelo. Et récemment, on a fait la grand frère Nangai. Il venait me consoler presque tous les jours. Tous les jours. Donc, azo salaba, au monde air mobutu. Ngana lembi, nazo nyungumina, nde torwana ikongo donc nazo somnolé. Mais azaka azo la msanga bi petit nangana ko kende siko te ata ozo la na yo. Voilà donc tant que tozo biso tout nouvelle oyo, to voit ko supporter te. Donc il y a une très grande perte, donc un grand vide maintenant. Mais hélas, Tozana et l'autre, ça la peut colobater parce que c'est la volonté de Dieu. Alors pour la famille, réconfort Nabiso, et ça a beaucoup plus extérieur. Ndeng bozo mon Nabiso, réconfort yangwana, mais réconfort au ezali extérieur, na intérieur, et ça a panzam. Tout ko ko sambela kimia izala. Bofungula ba porte te ya diable balera boye nde diable alingaka araignée. Bofungula ba porte te ya diable nzambe asunga oyo aza lui il est comme un président de la République. Donc aza auti na famille na bino mais aza sikoyo mutu abatu nyonso. Mutu abatu nyonso. Donc to sengi pe to so sambela pa nzambe ba obsèque na eleka na calme nyonso. Na ba honneur nyonso. Donc so ito ko pesa ye merci. Merci wana ali to honorer samedi tant to bimisa corps ti to kendo kitsaye na lilita bisika na yasuka. Voilà toujours ko ba osamela nzambe ezala biso bandeko ezala bana ezala ba camarade ezala ba autorité mboka tozala moko mtoyo normalement na vrai boule. Président de la République, il fallait déposer les fleurs, na vrai bout. Parce que te bele ba yemba rabiso, te bele ba boire rabiso, ba yemba rabiso, na makambo bateau basali. Même na ba finance na bango, na ba conseil na bango. Voilà, si on a combo comme étant gouverneur, na profité, na combo ya ba quinois, na ba quinoise, pe na combo ya gouverneur Ngobilambaka Gentili. Pe ngai moko nero mbungo fuma banga moyo vice gouverneur to profiter de l'opportunité oyo pour présenter ma famille na ba condoléances pardon na famille biologique nyonso ezala na ba mama ezala na bana vraiment kimia nzambe a consoler bino nzambe a accompagner bino eza parce ngala za orphelin de père et de mère moma oyo bino moka boye makambo zo mona ngape na yebita mama na ngana tata na ngaba kufaki na monaki. Voilà, ce qui nzambe te eza passe nzamba consoler bino to moni batu musuba oti musika ndengi baye na kimia makambo lega na kimia c'est de même ba rozonga pe na kimia pe na bana nyonso ya changu. Voilà, na bana nyonso ya changu to présenter ba condoléances na ba membre na ya bureau na ekiri na ye na Kinshasa mobimba et na Congo nyonso pe na monde parce que wabelo rango bazana ba sikirsal même na poto o tisiko bat bazana matanga pona kolela. Voilà message to donc calme à la to sepela. Voilà na lobaki na ye pona ngai akufina 98 ans ou 96 ans koma kambo atata voilà sinon tu vas
qui a été pour nous un grand frère, prêtre, mécène, grand notable de Kinshasa. Mais profitons de la circonstance pour présenter à la famille biologique et autres, au nom des Quinoises et Quinois et aux miens propres, nos condoléances les plus attristées, que la terre de nos ancêtres te soit douce. Adieu, Wabelorango, rendez-vous au paradis ensemble avec Jésus-Christ. Fait le 4 janvier 2021, Mbungu Neron Fumwabanga Moyo, vice-gouverneur de Kinshasa. Merci. On peut applaudir. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Néron Kungu, aura pouvoir laisser ses empreintes indélébiles dans ses livres de condoléances. Je voulais encore la voix qui charge. Je vais appeler Laurent Otogo pour enterrer sans qu'il va décorer. Donc, tout ça déjà dans le contact, nous avions écrit l'obito routine de la lettre et Awa pour famille a signé pour porter la chancellerie. Donc samedi, je vous rassure, délégation à la chancellerie et Boya pour décorer Fioabel Orango comme gouvernement, nation à reconnaître le parcours sur cette terre. Dans 11 heures à Bandao Kozelangai, Tangwa Bengingai. Não, Madagascar do Soxea. Comme je venais de le dire. Maintenant, il est parti. Des arriérés de rétrocession, 18 mois me dit-on, des frais de fonctionnement et des fonds d'investissement dus aux provinces. D'assurer la retenue à la source des 40% des recettes du FONER dues aux provinces afin de réhabiliter les ouvrages et infrastructures communautaires, de réformer les stratégies de défense de nos forces armées